parce que vérité, hein. Vérité ni no solo. Mama, go and play with the baby there, please, Mama. Thank you. Go there. Ngana za mama te papa robo. Donc, loba. Dossier, il y a les 6 ans avocat parce que avocat baza ba ennemi te hein ba yokana. Voilà to ebiango. Avocat ba pesi ba bi OK bino bo fundi ke ba baby si réputation OK pas de problème. Bon pas de problème que la maman bimisa ki ke ina za mwana ya papa na bino te. La maman no comme ou bien no propre. Test ADN et que na asengi test ADN mais jusqu'aujourd'hui la maman on a moto c'est bizarre parce que comme oui clos et comme que été tout ça la boîte tout comprendre des sous donc tout comprendre te ba ya oui clos nana la maman nana donc aux explications tout ça là que je vous dis ils ont un dossier voilà un dossier la maman Keila sans ces atteintes parce que Keila asalini mwana wana so otali eka bonelongi okopa ke mwana nazara na mawa moko ya makasi pona nini etikala eloko traumatisme ambo na diagnostic mwana na bamako na famille balandelelaka ye bama balinga te ke azalaka mawa mais azalaka deya mawa mpona makambo esalema a psychologue ou bien famille vous comprendre nazo comprendre mwana wana muta traumatiser ya sunga na traumatisme c'est papa na ye non maman na ye ba wario ngana wario bino bondi malelo te bondi maete parce que mutu na ye déjà bino déjà hein bo traumatiser ye déjà maman na ye muta traumatiser na kindumba bino asala na ke na sikoyo asala ngo déjà réussira parce que Keila azara déjà traumatisé yesa le logote bolobi la maman mwana wana bien pour comprendre que ngana esa bino ngabiso ko tali longa mwana na o mona ke il y a quelque chose qui ne va pas il y a des documents qui prouvent que cet enfant là elle était bel et bien traumatisée na maman na ye par qui par papa qui ne voulait jamais d'elle et si vous remarquez peu azana droit au douter soko bala mwasi mukolo ya anniversaire na ye ya 16 ans akoma Keila tellement que bopimela kaye olobi nini tellement que bopimelaka ye ipupa na bino wana atiaka ngo te kongo problème eza aza mwana moke ipupa na bino mama te ngala za mama te boyebisanga na mokolo anniversaire ne bomonaka atiaka ipupa na bino ça n'a rien à voir avandaka na mama na ye mama na ye mokolo anniversaire na 16 ans bima fille mais il faut qu'on m'accomode mon bimba non tozala kite moi mwana obino bolinga wana donc ye kutuko bana nyoso tolinga bango loba omonde batikeli obana batikeli obana po mobali nazo côté le société bandeko za na français donc ngana prononciation pe na anglais de bodimisa ko kasusu nino zangi maloba mobali atikeli obana kombo na bino fameuse ozangi penza maloba même chose au bosala pendant 14 ans ba wario na papa na bino na devso maloba félicitations à lui kote kuna o pesa félicitations yo na keina ozoluka makambo mukolo mama na ye apetaka bakable donc asili kaka parce que nga pe nenge na pete ka bongo nga kunde kunenge na za baseball bet na kena ndaka mama kongo na pandi ye mashwa wana mangungu osala ngo deja mangungu osala ngo na nani osala deja na nani nenge mala za baseball bet na kendele na ndaku ne na pandi ye bama bikanda kuna pandi na koti na bengi da polisi na kete ko yinda awawa yo nga nenge na sala yo kakoyo donc papa na bino papa nani ya bango parce que mukolo wana sezaki mama ya baniki te mais lelo to ngai to bandolela to lela kina lo ba blague bozo utiliser bana bo bandoki donc vous comprendre ngala comprendre te donc moi no lelo bolinga bolakisa ke bolingaka na te balingaka na papa na ye papa na bino wana bolingaka yes mama batikeli yo bana oki mawa mobali nazo kipo société na makambo bolingaka na traumatiser ye mama na bango muta traumatiser na kindumba na manipulation ado bolingo ne na mwana na fille chérie ne bando la fille chérie na ye aza fille chérie na ye kwa yoksa mwana na comme ye zemi linga ki balungola comme boya kolungola zemi loka yinela ka mwana ya mwana yo zaki na mutema na ye mama na ain it's enough mama oko supporter bana
oko supporter bana papa na bango okipe bango te asa baye makambo papa na bino bawangila asatandaki te ba royaume prononça mo bien mama komema ye likolo world deloba ye moko tozomona bisika memi likolo te asatandaki te ke baomema ye world bongo abulaka ke ozangi maloba sonia yo nde moto akoma oloba na douceur abuleke ekozala nde bamesana kosala lipa te yo nde moto okanisaki ekozala ndenge omesana kosala lipa te lipa te elingaki ekosalema lisusu plus jamais yango batikeli yo bana mwana mayele okei naza nango alinga miboma parce que tout d'un coup papa azobaki boza bandokiasalise teste bana na kosundolele papa osundola bango déjà ça fait 19 ans papa te moto alobi asala test olobi la mama ti yo kofunda moto kofunda nde victime na yo omoni na poto ye ake porter plainte na réalité oyo ezosalama wana ozokosa mwana ninga sumba contamine yoka contamine ya kosumba lokola kokoniki moto amonisako pasi sumba na omwana makasi na ye akofunda nde victime bo imagine yoka mwana osumba makasi oseka nzambe amamuta komisaki motema makasi kosala makambo osalaki kosumba makasi ube motema makasi victime na yo mwana sumba ofunda ye yoka kosumba mwana ya kokoniki yoka ningi siko tumukiki mukinzingi nikia kontamine na bana kosumba problème na onde ya mwana problème na ngani donc mutu oyo monisa na mama na bana yoka aniati so mukiki makambo oyo bimisa makambo oyo osala naninga makambo oyo osala ngai ngamla lakisa bana kosumba makasi niki yoza matumbo lia erika makambo oyo osala victime makambo ninga na sala nani nga biloko bongo na sala te na sala ni na sala ni na baba makozoloba te loba ti opemi na yo batikeli yo bana na ntina batikeli yo bana na ntina pendant des années victime na yo mais lobo kanga minga na kamoko bandeko nazwi message moko avant na continue loba message yango soki ani allo loba message allo la famille allo la team information mo epesami biso vite fait ya nini lokwa nkaza na live moye tokata ye exacte nani wana chose bato balobi tozala un peu clair na makambo ya procès chose moko epesami sikoyo loba bosani je pense que nga na lobeli yango te tolobeli yango awa loba chose na procès kaka NK alobaka ke basengaka mama Niki il fallait afuta amende ndenge baportaka mama Niki plainte il fallait mama Niki afuta amende nana asengaki bon tokoloba montant mpo eza ebele totie exemple $100,000 ntango bakomi na procès baavocat basambi lokwa procès ezalaki ya wiklo baprocès baavocat ya mama Niki basambi avocat ya babokolaka basambi bavoka bokulaka baye na baargument solide te oyo kosalaka basenga mama Niki amende ya ebele bongo balobi na bango bolokola makambo eleki boye na procès décision ou idée na bango ya suka eza nini na suka basengi sumbongo te avocat ya mama Niki aloli dossier amito nde toloba boye avocat ya mama Niki nde asengi badedommage mama Niki sikwelexili donc détail wana nga na bosanaki oloba yango nayebi te nka sosi olobi yango mpo oyokaki yango donc nalingi na rappele bana baza wana donc parfait kobunga donc etela yango bana bazosumba makasi nde toloba boye bavoka ya mama Niki nde basengi sikoyo badedommage elakisi nini donc voilà merci beaucoup la famille opération 2000 kabo partager vidéo ezawa voilà bino tu bokosumba makasi nga na ya timi te nga na ya papa robo nga oyebisi nga na eloko te akokofunda victime na ye ozoloba na ralenti ozosumba baavoka basavoka bazwi batali
Merci Angelica parce que détail on a pas ndé basala nga baba babona na busana. Ba tikeli obana. Donc babayo na mobali. Donc moto abusaka yo akoko funda yo au fait eza bongo. Pour partager vidéo tokota to like parce que bato ba okota te baza pa mida na tailo. Et sonné. Nini sonné? Et sonné ni. Oui, zo sonné zo landa tera ya saratola. Ton na esa bino eza poto. To yebi ke zaka poto bonga na zalaka. Eza poto eza Kinshasa te. Bonga na bimela mandefu. Donc ako funda na victime na ye. Tant bake kuna batali mikanda babi me oh papa. Yo lobi boy. Procès la kina week close ala kuna. Papa yo futa mbonga bana te. Oh. Papa yo traumatisant de mwana no mibale. Na ko lo bongo, juge ou bien avocat. Papa. Mwana no mibala bandoke na ba thérapie. La timbo yoka na eti se bo comprendre mambo na aloba. Est-ce que bozo yoka mais tozo comprendre te. En plus ngana timide. Ngana zoka très bien. Parce que maman bisumba babisumba makasi bino pe boki mate. Kinese bino ngabe moni niki akoche la bino na se te. Bonga chana sendenge nini. Akocha banyena chaka finalement. Ya gogo yo tika na par na yo. Biso pe tosu ya biso tokei. Ngana uzo par mote na na besoin de. Sikoyo. Mundele azo bate mundele atali histoire toko malelo si ba mama ba pété ba câble ba sala ba marche na Londres ba sala ba marche il y a 7 personnes na Belgique ba sala marche na Paris il y a 9 personnes ba sala marche ba soutenir Annulé. Sarah. Pourquoi ba soutenir Sarah? Parce que Sarah banda défendre Nikki, une femme pour tu y aura Sarah. Sarah ko olobi bien Sarah comment ça la tête? Yes maman. Ah bah tigeli obano ko alors kemba défendre Masouba la Timbolimbisa te obengi bien Sarah alors défendre Masouba parce que Masouba abanda ki ko défendre maman Nikki yende muta mema ona media maman va décider ki maman Nikki atinda bango te Masouba abanda défendre maman Nikki na lokuta ya wana bato basalela ki marche pas ba soutenir ye pas ba bimisa parce que bakanga Masouba sans arrêt ya nini babe na nini obosani maloba zongana na la Chine sans nini lettre ya nini ya convocation tout ça là ozomela pe mapona koloba ozangi mundela bien ezande boy siko mundela tali mundele ubieji basi ya communauté mobima na mibali batomboki kaka mibali bazalaki te kaka mobali makambo yo osalaka yango mais c'est normal bato basalela yo parce que oza star monene oza exemplaire mais yo star nani alobaki bongo exemple akopesa génération te nani juge ou bien mandat sa mandat bon sikoyo nini lokuta mundele tango atali mundele alobi non mundele ou bien juge to avocat nga moyen akotela yo eza te mundele koma azalaka na ye mundele wa Michael Jackson akufa basambwisa Michael Jackson bon kaka yo moto oza no congolais oza ni français bozangi mpenza maloba nika soni tango ozwi mikanda okomi ya mawe azwi mukanda ngo lelo ça fait 16 ans banda zo mukanda oh bato ebele bazwa mukanda bongo yo ozela mukanda te nani mutu afutaka siko oza sire mundela alobi abime non papa yo mpe mutu ana torani ya rien à voir yo nde bango oza na tor makasi oza mutu mabe justice mutu alobi wa mundele ou bien justice oza lokuta vraiment ozangi maloba yo kutu nde fo dédommager mwana mwasi oyo ouais papier bakomi bo lelo ayena bamakambo ne bambongo ebele atiaki wana na yebi te soki ya gogo mutu akosaki ke ifa futa oza lokuta vraiment sola masuba na Kongo asalela yenga ifa futa osoka soni te mpenza enika mpona komema histoire lokuta boye bayoki mundele abi wana nyonso wana c'est des drogas bayoki ngaya mundele ou bien avocat to juge ou bien procureur makambo bino boloba donc mwasi oyo bino bomonisa mpasi ta nyonso mundele azobisa bavocat dédommage bino mbongo ebele boye nikozima mambo ozoloba mwasi oyo asalaka te ayeboluka mosala te alobaka saka na garde nord
parce que BBC nini star ateki te bamindele ko mpe bazala tomale babi avec la pandémie akoteka ndenge nini pandémie ezalaki akoteka ndenge nini makambo ozoloba eza mpenza lokuta mpo soki olingi nayebi songo ndenge ezalaka ko ata nazalaki te mwana mwasi ya futo eyali te donc yale mundele ou bien juge ou bien nani ya lelo ifale bakuta kutu mbongo yoko ebele mundele alobi jamais oza mpenza lokuta enika wait mama wait bana bazosumba kosumba makasi abiba ofutu eloke do yale 6 déjà kao batima ekutu bango moko oza mpenza lokuta ya lelo lisusu ya lelo nini lelo lisusu mundele alobi osala kuna lelo biso tema kaza ya mwasi allemand alaza allemand okomulukile nationalité oza mpenza moyibia juif allemand juif alobi te na pasi nyonso bango bamonisa client na ngai bango nde fo badedommage biso wabi bapapier bauti na justice fo topona bapapier oyo mama Niki akotraite na l'amiable na monsieur monsieur il faut yo zangi ndoki te adédommager biso donc makambo nyonso asala bapasi nyonso mama Niki aviva komita adédommager c'est comme ça mafinga nyonso oyo bafingi mama Niki Nika continue kosomba tokomona na ye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.